Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure pour ça, pour l'adaptation en tant qu'à télévision. Le Pesfino Bambo, c'est Baïké, besoin de partout dans le monde, tout le monde a toujours accepté. Il y a un beau cannabis, vraiment, tout le monde est là. Le lobby contre le conseil des ministres, chef de l'État avant qu'il y ait un gouvernement, dans les ministres qui passent à la mission, bango bamemela ba rapport les tolo qui na remaniement de beaucoup ba banani ba kotikala banani ba kokende to moni pe atelemeli likambu ya ba conseiller le lenge ba ute ko sala vraiment soni awa to mona ki mikolo lekile ba conseiller ba sima ba nzoto ko bunda vraiment chef de l'État azwa ki pe likanifi ya kolongola ba conseiller misusu pene na e to le bela rosa malonda kuna na ngambo ya seni ko komona pena ndenge sala et ko sala kitoko toujours na cadre ya maponami nazanga moti na plateau nazana invité nanga na ko sepela yemoko a se présenter le lenge alingaka komi benga to pesa impote. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste kombo nanga José Matuvangwa mwana Manyanga o bato bele baloba kaka et pesa za la wanga pona baluba na bato likolo mais ba communicateur pe ya Manyanga bazali kola José Matuvangwa dena sepeli ko yambanga na kati ya plateau na bino dena pesi ba merveille na bino nyos ba internet bo talanga pe ba merveille ba papa Rife Isombe na papi Kelly bino mi balé na pesi bino ba merveille 2022 et à la prospérité longévité sans oublier pe secrétaire national général apa Kabuya Musala Kitoko ndeko langa na kati ya sango ya tango ya suka donc na pesio ba merveille sans oublier aussi ndeko na biso pe na kati ya makambo kaka ya communicateur procureur azobela vraiment nazo lancer toujours appel ba ndeko isika bozali bozo baté azomona te mikolo yo azobela ndeko procureur isika bozali bonne guérison na yo lengo disel kuna na ngola yo landaka mingi communicateur José Matuvangwa pe tindika télévision ici que vous allez, cordon, Jomukuna, secrétaire général. Merci beaucoup. Vraiment, Thierry Ndonda, Bambote la bienvenue. Merci beaucoup, papa. Tout banda émission na biso, to ebitoza la partie de presse. Nicolo to pour mon vraiment le ligne parti pour Keneto pour mon avec secrétaire CG Kabuya au disposition de Marcelin Bilomba auto pour kaba maire Zoma na komuke ba na kibongo ba kibongo ebele. J'aimerais bien expliquer pendant ba pour la date pour même moment pour ça pour se passer la carte ya parti ezali makambo zoleka surtout na bakati ya ba conseiller ya président ndenge maman journaliste notulanga makambo ya papa oyo Marcelin Bilomba oyo balongoli na kati ya IDPS comme secrétaire général adjoint en charge ya budget pour makambo e bandaki ndele ba pese mukumba ya 14 millions de dollars à Kende kotonga ba 100 écoles kuna na Mbujimai pe ba Grand Kasai kuna tanga komi kuna asali kaka musala 2 écoles à Tongi musala musule monani na ngote pe akomene mutu wa makasi baloba te kuta lobi ke na école moko a dépensé qui 3 millions de dollars pour na kotonga école moko donc yango papa ngoi 4 songe à lobi qui a fait la surfacturation makambwana zoloba et c'est impossible la carte école moko batonga école moko au dépenser 3 millions de dollars les atomboki abandi ko finga ngoika songe der otanga na école kuto yebanité der kuto za diplôme kuto na école sala yo moko donc ma finga ndengwana aina biso asepela ki nangote Jamar Kabun sepela ki nangote alabi non oyebi mbongo obebisi réputation président de la République parce que ça conseiller naye et ça malamute place na yo et ça prison photo porter plainte ne yé a balukeli président Kaboun pe koloba mabe ya IDPS nde en tout cas to tomboka ki makasi ayo kilo kito ya kanda o biso to zalaki la ngona kata IDPS pe bali ya IDPS en tout cas kuna abangi alobi kana ezangaite tweet wana ba pirata yango ezangati motana komaki na Twitter na ndenge ya kine ko cracher ndenge alobaki mabe ya UDPS pe ya ai na biso papa Kabundi nde awanga ni alobiki no yete ba pirata ki yango mais déjà na kati ya UDPS alongwe
un secrétaire général adjoint en charge ya budget pour bizaleli ya mabe wana eza soni papa Etienne atikala koyebisa biso na IDPS o bato liboso nde bakozala bato liboso kokanga ekozala bato IDPS oyo bakosabotaka ba vision ya IDPS lokola bato wana baye lokola baconseiller bazwi bango na diaspora batanga na baekole minene osalaki lelo oyo mpo tomona chef de l'état autaki kolance vraiment message moko eza fort mpona kochanger bamembre ya baconseiller na ye na kati ya cabinet ndenge bakosala mpena mosala ye moko ataliki alobi no fois changer mpo tota komona video etumanga awa baote kosimba na vraiment na nzoto etanke conseiller ya chef de l'état eza permis mpe en fonction kosimba na vraiment na nzoto ekofanda na bareseau sociaux eza kosali toujours image ya chef de l'état vraiment image ya chef de l'état bazosalir yango makasi epai ya baconseiller wana oyo batikala kozwa ya diaspora mpo bango ndire bazorespecte mokonzi te moko kuta bando baloba ke le président Félix nous doit beaucoup. Donc nous doit beaucoup. Pourquoi? Oh non, peut-être bango bato bazwaka en charge ya président wazalaka na poto. Donc c'est que président Félix aza redevable na bango. Donc yango bazo respecter te, il faut basala nanko bali ndenge balingi bayi bandenge balingi. Or que ça ce n'est pas ça. Yango président Félix komona ndenge buzoba o bazo sala. Pa wana chima. Akena menane bango ya DCMP kande ezuye abeti muninga oyo bakambaka ekipe wana ekosalama te moko atunaki ngai yango papa wana abeti muninga encadre ya président ya DCMP to encadre ya conseiller ya Fachi nayebi te wana makanisi na ye moko mais eloko nini etindi ke ye azwa makoki ya kobeta muninga en tant que conseiller ce n'est pas normal musu wana kuna place wana bapekisa ke président ye moko apesa ordre bakokota na site wana te ba policier ba garde bazaki wana ye conseiller azoya alingi kaka kota aswanisi o bazalaki wana aswanisi bazopekisa ye pe alinga beta menacer président atali biloko wana nyonso ba conseiller baosala tiyoyo azimbongo bata francophonie ali akenda ngo akimi na ye donc tout ça ba David David nenwana Mukeba parce que na kota la misala chile gelou tena kotala ngo Sylvie yango akomi kuna atali na yete ali mbongo na ye avandi na ye ainga comme gouverneur c'est quelle déception donc to enseigne soya chef vraiment nyonso wati autour na ye ba yoki se soni yango pe soni wana biso tozola tango biso ba communicateur osoke na plateau ba retourner question tala muto na bino to kosanga tama loba yango tozolanda kaka na matame ya papa Etienne Tshisekedi wana aloba ke biso nenge tezabwe tokotikala kotolérer mal mon côté et d'ailleurs na kati IDPS tozalaka na opposition tozalaka pe na pouvoir soki moto osala bien tobeti na maboko ozala biso te soki ozosala mabe ozala biso te tokopamela yo okokuta biso na nzela biso donc président azwi décision akombola cabinet na ye et soulager biso mais tozotalela pe tozozela matérialisation il y a les Cambouana, il y a Kokombo, la cabinet, parce que les autres ternir l'image du chef de l'État, les autres mettre en mal la gouvernance un mandat. Donc, le président, l'Ongolabiso, Kombo Labiso, cabinet, ça nous fera du bien. On a honneur, honneur, il y a des PES, parce que c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Mais tout ça, on a le pouvoir, la diaspora. On dirait que le peuple d'abord, on dirait que c'est la diaspora d'abord. Mais le peuple d'abord, même ici aussi, il y a des gens qui ne travaillent pas. Nous sommes toujours là à attendre toujours. Et si kanini, moi, place qu'on fait tout ça, pour la poste à la PEBA député en 2023. Mais dans la campagne, surtout dans la misalate. Et Sengeli, parlementaire debout, président parlementaire debout, Batomaye le Bazali, pour la cocotte à la carte misala, afin que tout le monde soit bon, tout ça la campagne en 2023. Donc c'est ça. Président Komakina Mokolo ya jeudi Kinshasa, vendredi conseil des ministres Azalakina, gouvernement Bango, Kolakisa Bango, Lenge ya kusala musala pe azozela rapport na bango. Basa musala pour Emmanuel Boya basusu ba kokene est-ce que bango ça va politika la. Koto moyi na ngamu bandeko ba ko na premier ministre ba Sama Lukonde ya za kaka wana po ye akusala musala kitoko. Mais ba warrior na yende bazo kusura ye. Et analyse nos causes à la place de la base d'abord dans la ministre économique n'a pas qui va bio du babilo
Surtout. 1er janvier ezalaki ya kobita melelo tomoni bato emati batransport toyebi te oui mama journaliste eza bongo bazalaki na conseil des ministres ezalaki lobi vendredi président Fachi Beto ayebisi bango ministre nyonso na domaine na ye azali amonisa misala asala so bajete mpo makambo nake kuta na Grand Kasai nakende kokuta yango kutu na Grand Équateur te donc nameka kutu kokuta makambo wana te na Grand Équateur donc esika nyonso moto azali asala mosala na domaine na ye bazosala soni esengeli balakisa bamatérialiser vision chef de l'État le peuple d'abord vision chef de l'État ezande justice indépendante vision chef de l'État état de droit mais gouvernement tala ministre de justice donc le col la poto tala nano ministre économie bayokana bango na quelques conseillers basali mwali kita bazimbongo na bango ya l'état wana po basombela ba chercheur na Namibie et comme moi société na bango mutu moko en particulier kutu asepelaki asomba ba chercheur na Brésil po aya koteka po azwa déjà ndambu échantillon moko ayaka nango akomaka déjà que poulet béton poulet Fachi Beto mais banani bapekisi bakaka baconseiller moi ya ministre économie bapekisi papa wana nzoka pa wana seki na posa aya kosala musala bango balingi kaka basali mwa fi société moko ke bango basokipe bayebisi papa wana opérateur économique wana alobi que non soko lingi komemaka bachenchar ana mboka na RDC faut pesa biso 50% ya bénéfice na yo bapesa pa banani baba conseiller pas ministre économie vous avez que bango moko baso bloquer ba o musu bazana ba moyen ba chambre froide bazana ngo balingi ba mema biloko na Congo bango ba bloquer balingi ba s'encaparer nango sikoyo boke ko somba bozana mituka tia ko melango bozana ba chambre froide ya kotiango tabatango ye ba ponika kama quelques coins nde ebungi nango zoka na matadi makambo sali wobe ide pesa matadi et c'est révolté c'est l'image tango chercheur yela matadi ba o ba sa permis ya kosomba o ba kosomba ka carton 50 carton o ba kosomba ka 100 carton yo so kosomba carton moko kosomba te o de carton o kosomba te siko bato 50 carton eza bato chambre froide kaka bazo permettre bango batango yo zwango bazo ke teka na prix kutu ko mati sus tango bakangi kangi ba stock wana ba stock ebungi na terrain bango bakematsa pasi ya population donc Fachi azo bunda mais les gens ne sont pas capables baza en mesure te ya kokomisa pendant que Fachi ba sepela na ye ministre économie vraiment aza responsable ya échec ya chenchar ya kata mboka lako même tango ena kisasawa et quelques coins des jours à pamba et maté sous temps mais bino boza banani pour la quantité monsieur na nzela en tout cas président Fachi ministre économie azo bebe sa répéter mais peut soka zala ka regrouper nini ndenge ba mesala ko landaka makambo ya ba autorité morale na bango asala ne le côté lelo na ba cité na biso bazolo ba trop Thompson wapi yango yeto na ba chaîne mususu pour ko défendre kaka Fachi na biso to le belaka Fachi na biso ndenge to mesala biso na mwana manyanga mais nazo ko défendre Fachi Beto na to tala kute kolote tala ba keto tozozwa tozanga ta maloba ta ba réponse en tout cas pona ko kisa mitema na biso pe ya population ba ministre la remaniement ya gouvernement na kati ya cabinet kombola bango nyonso alo ayebisa biso ete na discours asalaki na Kasai na Kananga lobi ya kozwa idée ya kosala union sacrée objectif nango mingi ezalaki mpona komettre fin vraiment ya difficulté ya Congo population lelo tokomona vraiment c'est comme si bien il marche dans cette vraiment président Fachi président ayaka na vision eza lokola pasteur soki azo ayena kati église abande église ayaka na vision nanga eza boye c'est que bana basali ya nzambe o bakoya wana bango bakolandaka vision pasteur bana ko partager vision pasteur mais so bon musala nzambe moko ye abande ko yana vision na ye moko lokola ye mutabande église ye ba atie discorde yango tozomona kata mboka oyo Fachi ayena vision le peuple d'abord ayena état de droit ayena infrastructure donc reconstruction ya mboka mais bango oleba ya na état de droit bango bayena toujours na justice dépendant oleba ya na peuple d'abord bayena ventre d'abord yango tozo nyokwama makambo so tambola te batu bazokoka ko matérialiser vision na yote papa Fachi les gens souffrent il y a rien qui ne va na kata ba cité pour d'accord ko ba awa que tout va bien mais na cité réalité zende mususu ebe na ba chaîne de télévision tanto kendaka moko so loba en tout cas ça va
Donc bato mosusu baofinga tala zoba oyo oyo bateke tozolia te. Donc on ne peut rien cacher. Ce que nous vivons, c'est les catastrophes. Le gouvernement ne fait rien pour na batombo la misala Fachi. Yango tozonyo kwama balongola yango, c'est notre but, notre désir. Landa discours ya chef de l'État na Loja, chef de l'État le lingi alobaki alobi bazali eloko kobomate na mboka oyo mboka na biso ekufa nango deja esebe bayende kobongisa oyo mpena alobaki na bapeple kuna na Loja nayebi te na population alobaki yango na nkanda alobaki yango pourkoi alobaki yango mpo tomoni lelo oyo parti lokola balamuka mpe perde na ngambo bazwi yango FCC Francine Muyumba ya FCC le surtout Muyumba ake kolobela ngo alobi vraiment eza soni kose manke na population na bapeuple congolais kozotraite biso banani tomoni prince epenge mpe ya sali mpe ya ye koloba azangisi te lolenge chef de l'état alobaki toyebi te désir ya chef de l'état ndenge aye na mboka oyo désir ya chef de l'état ndenge aye na mboka oyo eza te aya kobebisa. Donc azoko s'expliquer ngai Fachi nde naza boye naye na mboka te to toye na mboka te mpona toyiba mpona tobebisa mpona tobuka mpona kotala deja boye mboka ndenge ezali eza so mboka kobuka te posi ebuka eza mboka kokunda te eza mboka koboma te mboka deja ndenge toza boye. Ceux qui nous ont précédés ont tué le pays 50 ans ya servitude na mboka Congo. Tozo vivre na isengo mboka na biso te minere na biso bantu ba vika kanango ba terre ba koma ko boto na biso ba chinois ba koma ko nyoko na biso to koma ko vivre en esclavagisme dans notre pays par les chinois, par les étrangers, parce que nous avons eu des présidents qui ne sont pas des Congolais, qui sont des père et des mères. Pas si les biso. C'est pourquoi le président Félix a quelque s'expliquer désir nangai pour ça nangai. Ezalaka te na baby sa Congo, ezalaka te na buka Congo, ezalaka te na boma Congo, parce que la kota la boye Congo c'est kufa. Ngai na ye ne pona na seku sa Congo, ngai na ye pona lamusa Congo. Ndenge tolobaka ke Lazare sort. Président Félix ayepe na nguya wana, maloba wana ya ko bimisa Congo na kate libulu, Congo na esclavagisme. On a ba contrat chinois ba komi ko réviser ba sala ko nyoko la ba congolais les lope congolais komi ko loba a kompe moi patron ba chinois ba komi ko ndima pe quand même gagnant. Donc président Fatima loba wana lobaki bangunia oyo ba sala makambo o ba yiba Congo o ba buka Congo o ba kunda Congo tant ba yoki yango esali bango passe ba mayuma wana yekuta zaka abanoza soki des salaires azwa ki sera mabe azwa na RTC mabe ndezana malobani yakoya koloba bango ne ba buki Congo bango ne ba bebisi Congo ba koti ba fictif na kati enseignement na kati armée na kati la police ba fictif ebele ba futaka batu musu bazala kate nano alia kambongo wana bango ba muyuma wana ba détruire Congo ba buki Congo. Siko soki président Fachi alobi ke mboka Congo si ekundama si ebukama si ekundama si ebeba. Et c'est la réalité. Ce qui a Siliki, c'est qu'il connaît. Ce qui FCC a Siliki, c'est qu'il connaît. Ce qui côté la Mukaba Siliki, Balia ke Longona na FCC ou à Kosilika, c'est que Yemuta Bomi Congo. N'a ce qui n'a pas mis dans le Congo, n'a eu que Newana, n'a Kosilika la Nini. Donc président, vision naie, et ça qui te que pour Aya Koboma, Aye ne pour conseil que ça, Congo, Kotombo la Biloko Congo. Peut-être Biloko, et Zonyoko la Batu comprendre Penzate, que Fachi Aye Kotombo la Congo. Justice, tel est Nengezalaki. Mutu asele le côté bakangie mutu a violé mais ça la mbongo ba libéré mutu okuta asali kuto eko aza victime azokota boloko justice ezalaki ya ba mikolo ya bato mbongo kaka bakokota na prison te bato mikemike bazoi ba $10 ba pare bazokota boloko. C'était comme ça. Fachi a une état de droit mais le lot peut tomoni batutu oyo bakanga ki bango l'homme du mayo wana sa bimi banda ba prisonnier yo so ba sa ki ça la vraiment au centre de bazana quatre na bazo sibi bakola de la PK ya bato bakota présenter o bakanga des années ti de ba sambisa bango te likamba kangena bango yebana vraiment maman journaliste Katia Yangwana Makambwana justice. Et puis président Félix a un état de droit et bandaki déjà comprendre à lire ya bien tangu kaka makambo bandi ya komisa bakonga ya komisa kamere donc makambo bebi bato ba komi na déception makasi donc et puis ba komi ko bimisa bato en cascade ya bundeke bozoba puis donc vraiment c'était une déception donc ti lelo
tango na mbujima ya lobaki ke o ba yibimbo kwa chile jelu bako kangama yoka kote batba ata baka mbako bimana bango donc bazo ndimela suma le président on va président ba ko zongo lokola Martina te président a fait promesse ba benga plan promedi donc vraiment on dirait président a son respect pourquoi gouvernement a son coca sa président valeur te pour matérialiser vision na ye ba conseiller bazo yiba aux yeux de tout le monde vraiment ce n'est pas normal c'est que tant que président y 26 millions ya GF francophonie monani et où tu vas et monani oh na banque comme la banque oh vous avez dit que tu as volé l'argent mais l'argent est à la banque ça là qui déjà honte et ça là qui déjà honte ça là qui déjà honte et l'autre côté comment on va la au Lukambongo et ça là qui va quand on est président Zoya alors que déjà que quand tu vas côté prison pas un cocotte ça va la banque 26 millions et ça déjà qu'on a la carte banque donc présidence cabinet même yemoko papa Nyembo directeur du cabinet à ce qu'on diriger bangoté donc chaque conseil fait n'importe quoi même la carte gouvernement parce que la samate chaque ministre fait n'importe quoi surtout oyo ya ici donc ba ebisi pas ça maké sur soir makamona yoana ya ko changer comité de gestion moindo zangi azoni ka kokanga ba université nyonso ba IEC ko kanga eza manœuvre moko pour batu ba finga fachi faye dans ton régime quand tu commences à faire souffrir les gens ou de zangi azana ba décision moko irréfléchi on ça makamona irréfléchi ba tout va dépasser moko pour tomber le ça là combien ils ont dépensé au kosuka bango te que le gouvernement a zo ko sponsoriser bango pona combattre ça coûte bango mais moi ndambo moi effort basali moi c'est ce qui est loko bazangi pourquoi le gouvernement peut pas leur donner ça hein tozo mona bambongo bazo yiba mutazo kanga bango te mais mutatongi jamais université au laboratoire des zangi qu'est-ce que le gouvernement a fait pour garder lokwana yekaka musala ne baboma donc ce n'est pas normal wana za makambaka tumbi mutazo yebisa bango biloko wana donc on ne sait pas que si le soir comité de gestion a changé au tie batu ensemble wana otie eza bongo te si le soir batu akala continuer musala donc akeko sala ouverture année académique oyo on a bengisa batu ka wana akala ye batu kaka oya sika nommé abengisi bam donc makambo kutu au premier ministre baso qui peut ngote c'est quelle sorte de gouvernement yango to senga président le bec fachi béton oza ya biso ya motema longola batu wana nyonso kombola bango remaniement salama po mitema ya batu ekita mboka Congo po ozwa su vraiment place no batia kayo kombola gouvernement kombola cabinet zwa ba combattant tozawa ba muso baza ba D6 mais kosala musala bien et des ba vrai conseiller baza ba combattant po biso to tambola katina ba kati tina ba kimfuta tina ba kwe ya kisasa to bika awali bulu ezali to ko pesa ka rapport ya bien na ba manianga ndenge za kabala na ko yebiso ke nzela moko za côté wana ba sala te eza bien okozwa ka rapport ya bien par rapport ba uto poto ba yebi passe ya Congo te ba yebi nzela nyo sa Congo te ba yebi kutu ndenge ba baso ba gaz te ba yebi passe ya gaz te ba kosala musala nini donc il faut zonga zwa ba combattant nommer bango ba ministre soto yoki déjà ko yokaso akomi ministre mais cabinet ne kotonda ba combattant oh José Mbalase José Matuvangwa mwana manianga ako ministre Chadari akomi conseiller nanga juridique et kozala bien honnêtement la kaba Chadari ba mende ba nani ba leka kaka wana bongo pe basala trop ba koko mapela ba cabinet na biso ba kompe ba conseiller donc yango to senga ba conseiller baseli makamoko ezake eza tina te pe lelo président Fachi ba yo que le soutien président Fachi malobane ba komi komona ngolo ko la tina te parce qu'il y a des actes où va conseiller va s'opposer pour mettre la bambata que ça la boye ce ne sont pas des actes qui honorent. Nous vous invitons les ministres Buno lobby ba yebiso ne pas président que mutuna domaine na ye asala musala mais ko sala musala combien de mois ti avant février o remaniement faut salama o ya malamu batikala o ya mabe bokende nga o tozo cité biso na parlement o to mona ka fa kende liboso ministre transport Shelbe okende yo mutali boso ndeto sinyaka okende na yo soki tokotala mibale ministre oyo atalaka makambo ya économie yade na yo batomso le Matisu Talo ozo sakani la biso wana eza blague ministre oyo aselo intérieur biso na kota Kimbanseki toza na 15 quartier 15 moi si soit moko basali ba ujana ndenge baso nyoko la bato okoleka na sagte et osali loko tozo le gaga pembe na bango bakangio ba fuyo sak OK balo bani biso Félix Temutazo diriger biso ça c'est dans quel pays aselo azana zotala bato ndenge baso nyoko ma kasongo azawana bato baso nyoko ma
ozotambola na yo 21h papa moko na mwana mibali bazotambola bakangi bango bapare mutaloba te le 30 mutautelaki mfuta ayokoteka ngulu mpona bana babika na bonne année baye bakangi ngulu mutazoteka ngulu na ye na marché bakangi ngulu afuta 150,000 pour balibérer baujana mais moko toko suka wapi bazosala bongo mpona bato bafinga faci gouvernement esala eloko te tosaka lokala ntango ya kabila bato bazoloba nzoka technique bazosalela mpo bato bafinga faci babebisa lokumu ya faci babebisa réputation ya faci yango biso totelema lokola papasela azomona biloko ezosalama azomona eloko te azosala eloko te alongola mpe nanu eza komanda moko te réforme bakasongo ndenge bazala banda batika bango na kabila baza kaka wana na kati ya ba PDG ebele kabila tika baza kaka wana babourgmestre ebele basali 18 ans dès que préparer 2023 faut pas parlementaire de pas comme permettre ba député de to zaboué mais to préparer élection ndenge nini bango bazaka na pouvoir bazala mbongo na bango bakosala campagne bien biso to zambongo wapi ta oya kozonga sous simate président de la république ko la biso to lingi to zala pe ba parlementaire debout ba comme pe ba parlementaire assis na kati ya parlement wana faut to zo misala to préparer élection to zo il est pas sa majorité parlementaire to sulu ka ba musuba koma ba PDG mo musuba koma ba ministre to yo ka peke non président na biso ai Kaboun a comme premier ministre mon est comme journaliste net mikolo nga penza na zo raisonner là c'est penza premier ministre lokola papa Félix ye asangana motema ya kokita to ko tshako premier ministre sama si tinate baso yekele ete papa Kabundu kaka wana ninga zala kawana fois la premier ministre ko to ko kabela ngona no ali FDC solidarité vous avez des personnes qui font pour faut diriger vous avez des personnes pour exactement suka to préparer donc na préparation ya élection to côté que la mutu te to côté ya mutu na biso moko sikoyo on a pas ça qui sama Rosal Malonda na niveau ya Rosal Malonda akende l'état dans la posa ya 3 personnes atie mutu na biso azaki conseiller azalaka conseiller à Fachi ye mutu a remplacer Malonda sikoyo lobi kaka nde na ba pesa nga nouvelle wana koka kombo bosani conseil azaki conseil à Fachi kala yende a remplacer la place à Malonda donc makambo eza nango bien to lingi pe il de pesa bimisa ba parlement ba député belé majorité na parlement mais kaka na boye to ko koma kaka ezaka le diaspora d'abord biso kaka boye biso nio so photo sala uni na kata de pesa c'est pas le temps de la division l'unité parce que remaniement zo salama il faut to sala ta même ba 20 ministres ceux qui to zupenza ya awa yukasi bako to ba parlementaire te basala cabinet wana bako sala mais o ba uti poto tuna bango basala combien poza kutu na audience boko takuna na présidence boko takuna yo utadi ile pesa boko tate bato INC batonda bato FCC batonda na protocole kuta pamba boko ta on salen zonga oyebe kutu ta zo ta gaz moko te mas eu zonga voilà président biso boka ile pesa eza pouvoir ya ile pesa eza pouvoir ya ba diaspora te so ki bato INC ça y a eu des pèses. Merci beaucoup. Tout comme dans ce émission, la diffusion de partout à travers ces 4 télévisions. Nous avons vraiment lancé un message. Vraiment merci maman journaliste. Message au lancé président Fachi Yokabaz. Yokabaz, base ça peut-être avoir 2 ans Tikali, ce n'est pas quand il y a qu'à perdre. Il faut maintenant des décisions. Tala makamungo bilezo sala. Banda kanga zandu ti lelo muta kopesa ti mbwaza te mboko donc punition za la kanango te muta yibi na mbongo ba kopesa punition te ba tuna ba cité aussi kato za la kabazo mona ke yo pesa wana tumbu te ça refroidit ça recule le pays parce que la justice élève une nation quand il n'y a pas les punitions il y a l'impunité to koma wapi par exemple to senga yo mela mwa muke again kamba mboko yo na ndenge mboko yo et comme ça exemple quand on est dirigé dans la démocratie faut moi dictature pour na et ça va bien surtout dans la canne ba déjà ba chauffeur ezalaka donc to sengi président ba parlementaire debout ebele ba ngbaza la pe ba député misala to za lango posa to koma pe ba député to za misala kombo na ngai José Matuvanga mwana Manyanga nazo pesa yo mbote papa président na Kimanyanga tata président beto kumanyanga to vanga vo ngeye muntu nzambe ka fididi na lingala eza yonde mutu nzamba tindi na kati ya Kongo yo pona kopesa délivrance ko seku sango ko longola biso na buumbu to zalaki lokola batu moko asijeti na ba chinois na bapaya mais loi ya congolité ekota na musala président le boso to moni vraiment kaza papa mama congolais eza ndeyo to kotika yote
bato baza pembeni bandoki bazali mais mpona yo se détaché il faut libérer bango ataki ndoki na bango bakoke eloko te ngai nde na lancé message communicateur nyonso baIDPS l'unité même oyo mosusu bakima baoyo baza na bacellule namoni misala ezosala masusu mpenza te donc banouveau converti bazalaka su te banouveau converti bazala nde message na lancé pa ya secrétaire général Kabouya mpona kotelemisa bacellule nyonso numéro de téléphone na ngai ezali plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 wana tokutani mbala nsima. Ciao, au revoir. C'est ton monana, le moukan kaka. Ok, voilà, merci na bandeko tu aussi occasion pe bantu ya kolanda émission to sengi na mingi vraiment bon partager et ça la vraiment bien. La vidéo ba na Katilika télévision, biso na bino to mona Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstan et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.